Tolobi na binoke. Le 30 juin, rendez-vous à Moko. Émergence soit les Kokisa une année. Alors, dans le une année, on a tous Kokisa. Tous à peine invité. Beaucoup de monde Mark House. Beaucoup de monde fils de Mechola. Beaucoup de monde Dupidi Amboka. Et sans oublier Général et Tumba Kunzardo, Bakozala Bino. Oui, biso ndenge tokendaka nango koya kobina rumba mbolo kopya kobina rumba. Bomoni le 23 mai. Bomoni le 23 mai. Ezalaki défi penzate. Tolingaka tout différencier mo bête na moyeko. La voix naturelle na autolotoko et le mot autotune parce que toyé na ba média tolobi autotune est un instrument, est un logiciel seulement pour aider nos frères mais ba mona biso bazoba donc ane bango ba vrai dikobi batuli bango polo la tisa couleur ni yo moko la tsebi que ça jaune noir batuni so ba mona jaune noir mais il y a le beza mauve rouge ba vrai dikobi ba mythomane batalo kuta. Moni ndenge tokangi bino po balobaka kosaleka okosoleki to telemi bagolo ba ewu ba umbulu bakena to revese bino rendez-vous etikali moko bomoni ndenge faire gola aleli le 23 lobi botalaka na ye aleli gouvre le gola talaka na ngai. Le roi Arthur, roi de tous les Gaulois, Botala non Kananga. Tolobi na bino, tozo zonga, Mkolomikoya, na ba nouvelle information na ba Kambasika. D'ici là, Tolobi ciao et au prochain numéro. Merci na chancelier Mido Émergence One Télévision na ndenge bozo pesa biso kaka makambo. O ezaka kabana le padre ndenge tozo yebisa bino ke mikolo mizako poussa na le 7 novembre mozako koma. Casino de Paris zakoya. Merci na bagoloise tout, ba gladiateurs de partout dans le monde bisika bozo mi oyo ba pesa ki biso chance. Que tozala, to monana, to sala bino un très bon travail. Lelo merci. Parce que tout le monde dit que Moussala Nabiso est en 20 et Moussala Nabiso est Boti. Et Boti Mbouma. Merci na le gang qui est derrière la caméra, chancelier Mido. Chancelier Mido. Yemoro DGA. Émergence One Télévision. Déjà le 30 juin, tout ça là, on a 4 espaces sans tout ça qu'on fêtait une année. Il y a Émergence One Télévision. Gauloise Oebi qui est chancelier de CPLI, ça a un très bon travail. Voici le moment. Olingaka, fiston frappe, Ali Kakao, le père de la révolution. Olingaka Gouve les Gaulois, Ayakao. Olingaka Tarik Ngang, Olingaka Belbo, Wala Bangonye Sobayaka, Awa. C'est la cabine du très bon travail. Alors, Tolobi na binoke, le 30 juin, rendez-vous à Moko. Émergence soit les Kokisa une année. Alors, dans une année, on a tous Kokisa, tous à peine invité. Beaucoup de monde Mark House, beaucoup de monde fils de Mechola, beaucoup de monde Dupidi Amboka. Et sans oublier Général et Tumba Kunzardo, Bakozala Bino. Un grand merci à Batutu Bazolanda Biso déjà d'abord au bureau présidentiel osa ko coordonner ba fan. Wana na monimbala moko mama Fanta Fofana. Maman Bibicho Omuso, maman Lanita la Gabonaise parce qu'ils ont des binos. Bozo sala ketozala. Et un grand merci à maman Madi Wembo, maman Sylvie Betty, Namoni Emmanuel Kalonge, le coach, la sagesse, tous ces bombali soy, le motivateur de tous les motivés et de tous les Gaulois. Namoni pe bureau na biso awa, et ça la boulot. Namoni DG Blaise Polo, Yapichu Botoko, Ibu Noir Mundele Ndombe. Et pourquoi pas
na ya vie na biso epapé ya papi mbala motema Charlie Kunga mère top na moni mbala moko ba ya visa ponda ya za bonne guérison toi mon frère et pourquoi pas un grand merci na Jiresse Zamba laskoni mbunzala idi padre toke mbala moko na ya Guilhem Avakala vangantuele batu nazara ba on a Kinshasa ba rala ba pe mingité pourquoi pas ko banda na Monte Carlo Kalonda papa Tondalono Mokonzi Diego 21 coups de canon bal na chambre mikolo tolobi aza susu na kanda ya batu te kande comme pena ya volcan ira Congo pas au kangango au kangango le padre a fait ça qui biso confiance presse intelligente sala musala déjà du 18 au 20 juin tous na zongo na Congo central rumba jingle donc zamba batu barobi na rumba na kata zamba me batu babini rumba jingle wana eza du 18 au 20 juin boyebi biso ndenge tokendaka nango ko ya robi na rumba mbolo ko pe robi na rumba bomoni le 23 mai bomoni le 23 mai ezalaki défi penzate tolingaka to différencier mo beti na moyekoli la voix naturelle na otolotoko elongo autotune parce que toyé na ba média tolobi autotune est un instrument un logiciel seulement pour aider nos frères mais ba mona gibiso bazoba donc ande bango ba vrai dikobi batuli bango polo la tiza couleur ni yo moko la tsebi que ça jaune noir batuni so ba mona jaune noir mais il y a le beza mauve rouge ba vrai dikobi ba mythomane batalo kuta omoni ndenge to kangi bino po balobaka kosaleka okoso leki to telemi bagolo ba ewu ba umbulu ba kena to revese bino rendez-vous etikali moko bomoni ndenge faire gola aleli le 23 lobi botala kanae aleli gouvre le gola talaka na ngai le roi Arthur, roi de tous les Gaulois, botala non kananga. Feston frappe père de la révolution, botala kananga. Tarik Ngango ya Nzambe, botala kananga. Cette confiance, nulle part ailleurs, il faut zakana kata jet set. To bengi bino est belé. Le 18, parce que bus le 18, déjà on a chancelier, Mido, on a tout le monde, tous ont déjà bus salé. Zongo. Donc, Bolimbi Sanga va ninga pour nous en a bu nos témoins 3 jours. Le boulot appelle. Donc, tout ça là, tout ça là, la bino boulot. Boulot bino boulot nagawana. Ou ça là que Monte Carlo, Abina. Ou ça là que Mokonzi Diego Pe. Asi ma peu maman pour bon on est bien à musique moi quoi. Musique à faire rigola. On est c'était Kali Sobanza. Donc, nenge to aboué. Toujours bêta c'était. Le 30 juin, on a 4 espaces sandia. Musique te croisement inga dekani koti kaka donc on a pancarte le bande espace sandia donc le 30 juin. Là ba invité de marque on a tangeli bino bakombo. Merci na chancelier Mido parce que au Bundi pour le émergence etikala et comme émergence soit en télévision. Puis que tikala seko na seko. Donc tout aux autres déjà place tout chamo TNT. Donc c'est bien donc merci vraiment na yo chancelier Mido merci na bagolo tout bana yolo bana bandal bana wapi bo pesa ki chancelier Mido chance ka télé ministère émergence soit en télévision lelo yango télé mingi toujours kabwana na bino déjà mais to kabwana bino na élément moko élément wana na sepela ki parce que kota kiti na chaîne le padre Ferrego la TV Prod na betongo bon
Déjà, moi, je m'en vais déjà. Kolobanabino, un très grand merci. Et merci encore à patron Boss Seydou, Gare Centrale. Papa na petit winner déjà ce 20 juin. Nous avons fêté l'ino moko ya bébé na biso winner. Tozala wana na ba chancelier Mido. Donc tozala pena wana. Vraiment bozala. Et merci na joli kusala bandal bomoko. Merci na Badive Shinga, notre secrétaire. Pourquoi pas un très grand merci na ba fan tout ya fait rigola. Na bureau présidentiel oyo yé moko fait rigola lobi c'est officiel. To bani na Maman Fanta Fofana. Tina monsieur Arnaud de Christian Makumba. Je dis un grand merci na Papi Chomatende le boulevard beau garçon. Yannick Kayenga la monnaie invisible. Après ce moment me batu ba mon naté. Et un très grand merci aussi na batu tout ya tout au batchaka biso pour mon konzi Diego 21 coups de canot kanga bango tika biso Monte Carlo papa Tonda Lono Kalonda. Pourquoi pas un grand merci na Mastananga Patrick et Awazi plateforme. Rekilombo le baron Malako ya Kolo Mike Longange et ça biso bien. Sans oublier Magali Konde, la BS de luxe. Yepeso so mama Tonda Lono mama na biso aye. Donc yango wana vraiment nazo chité gauloise oningaka émergence one télévision. Les lokutu nazo lobela mingi makoma papa RVT parce que eza chaîne na biso mtezo koksa une année. Donc déjà boyaka vous s'abonner sous encore plus. Vous s'abonner encore plus alors tolobi na bino tozo zonga Kolomikoya. Nouvelle information dans ma Kambasika. D'ici là, te le dis ciao et au prochain numéro.